mbote mingi pai to kolemba kate na bino pokwa ezala bongo ela mingi na baye babeta mitema na tangoli ya bango bikeli biso boso etando ntia banda kolia bino bomotuni motuna manaka masima bandi iyo manaka masima bandi ekotikala kala ngamboli ya yo kokamata tango pe kobenga bande ko kwa minzinga nzinga pona koyebisa bango ete ya solo epa iso bakwami bakoba to pe bayingela bongo etando Amerika pona kobikele balabala ya bosolo manaka moye mama likambo balabala be moko ya kokonga boyinga okati ya bongo ya biso koyingela okatikati lizibaboye bi pour kwa bongo makoki pempifo ya bozali moto ya makoki ya bozali sipe ya kobongolo makambo maye miso ekwami onteli ya yo yango ndetingia lia biso kulutu liangai moninga liangai papa pe mama wangai balokole momoti ya maka to ba numero ya affiché ekozalaka balabala obe moko ya bokutani elongo lia biso na bino mituna miabino biano ekozalaka ongambo lia biso obe elongo na mokobi mosala ya mobunko to kamalibwa na tuku ibale na moko Fumukusu Kiambu Nzalapanda Nangola Mobundi pe Chakumoye akobotaka na kakate to dans poko sote akobundaka pona bosomi pe kita ya mabele ya bakoko balabala mboko topo yongo ya biso na bino na mikili ya poto pa yozali na France America Oceania pe Europe mbali yango pe Afrika ngonga ya bosolo ebeti wapi mibange pe boni mibange bavandi kimia yangonde mama likambo ya biso mituna moye ekopesama biano epai ya tindama pe asengeli pona yango mama likambo fumu yengeke matondo tata molopo elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami na ngonga oyo eyenga pe mokolo ya minei butu pe tongoli yango bayimboka epai ni pai ba mokembelami pe ba pemeli pensa malamu mingi ya bozongisi longoni apelo kumunga mboli ya bino na kulandisa bandimbola pe tango na tango mi yosembolaki no itali bongo bokoko pe tango elekaki pe olenge kani bayilo sambo bayibo solo bakobuka lokuta kino mokomelo pe olenge bakakemaki na posueleki yambo ya mituna liangai lilobobe moko na baibanson bakoko bakolanda biso matondo mingi ndeko molopo elongo na bandeko balandi ya yambo matondo na baibanson bapesi longonya mbala mwa mingi bato bafingaka kasi soki tango bato bafingaka to pe balobaka pona biso bomonaka tovandi mba musu toseki epesaka biso bokasi ya kokoba musala pe esengo ya musala yango pamba te soki moto wana fingi na tuni soki nazalaki pe menuisier to nazalaki na ngai cordonnier est-ce que mbela fingi ngate mais afingi po nazobundela boyindo oyo natinda meli epai ya tata keli likolo na se na nzela mfumuke mbangu po moyindo abika elokola ndeko aza na boyinga bakosaka ye ete boyindo eza bondoki nde afingi nga nzoka afingi nga te afingi motindi na ngai nde na motindo wana nga naza na tina nasilika te po motindi na ngai akosancharge na ye soki amoni te akobongola motema akobongola soki pa amoni te akobeta ye wana etali eza likambo na ngai te na baye bakokosaka ote tala za boye autaka epai na ngai ote asalaki bo azongisaki na lobi moto abuki lokuta mpo na nga ebongaki mpe aloba mpe mpo na bato ebele me alobi kaka mpo na nga mpo na nini boye ya solo mpo aza koyoka ete attention sikoyo ya bato eza mingi na maye tozali kolimbola ote aliaka mbongo azongisi boye asali boye atikali kozala ta nesika oyo nazweli mbongo te amoni yango te me alobi yango mpo na nini alingi akosa bato balanda te mpo bakanisa ete nalei mbongo nzoka moto wana
aza moto alingi pasi ya bayindo ekoba nde na motindo wana tata oyo akela bayindo akosan charge pe na ye kaka na bayebanso babelelaka Yezu na mboka oyo nayebisa bino eloko moko mpo na Yezu ngai nazwa ntango ya kosolola na Yezu na musala oyo le 12 juillet 1997 tosolola ntango molai mpe makambo ebele oyo lelo ezokokisama oyo nazoloba ete mindele bakoki te base comporte ndenge baza ko se comporte parce que Yezu apesa bango mokongo kolandela convention oyo esalaki te biso tokoma bawumbu ya bamindele esukaki na 1921 prolongation 40 ans 1961 esili mindele lokola badepase yango force spirituelle baza nango lisusu te me batikali na force militaire oyo baza koimpose na ngwawa oyo na ngonga oyo mpe baperdre na force militaire me bayindo batikali na somo ya nioka si akufi me batikali na somo wana eske bozomona baasiatique bazobanga lisusu baaméricain na baeuropéen te sofe bomituna mpona nini mindele oyo lobi bazalaki soki balobi kaka na Irak boye pa bake basali bazongisi boye me lelo Corée du Nord donc atie bango pena musukusuku tiake kokole bango na mire e baaméricain tina lelo baoze te bameki te kopusana ta pembeni epuis baeuropéen bapuye bango te kaba ndeko na bango te autant eza wapi autant eza wapi lelo mpo basala coalition bakende koatake Corée du Nord ndenge batakaki Irak basala yango mpe lisusu ndenge basalaki na Libye basala yango mpe na Corée du Nord mpo tondima bango ke bazokontinue kozala grande puissance basi asili mais biso na Congo eloko tosengeli tozwa mayele ete tina tonioko amelaka ezali po mundela yaki kodécouvrir ke biso bayindo nde banzambe biso bayindo nde bakolo mokili nyonso ebandela epai na biso etozali na bomengo ya ebele biloko nyonso oyo bakosala na mokili matière première eza na Afrique et ya makasi na Afrique centrale et na Afrique centrale ba congolais baza ba n'importe quelle sorte ya batu te bazali ba extra des extras parce que biso toza esika mokili bandeli yango na bomoni tozali confiné na ba matière nyonso oyo yesalaka biloko nyonso eza na mokili ezali en Afrique centrale. Oyebi même l'air bazoloba les Bantous sont les originaires du Nord, c'est regrettable. Mundela kaboli biso na mo eloko moko eza kaka lobini non Afrique bino bozali boza ba peuple belé bosangani babandi kotanga ba nilotique ba Bantu ba semi Bantu ba pygmée ba boshima ba otanto tala ba kombo nyonso eza na monoko na bango. Ah oui, mais ça makambo lukuta tout Africain, tout humain dans le monde, même Mundele aza Bantu, même Mundele, même Chinois aza Bantu. Dans le niveau ya ignorance ya mutu mwindu, Bantu euti na Bantu, eza pluriel ya muntu. Bakutani na bandeko ya Royaume Congo baso solo la bino boza banani. Bango bayebisi bango biso toza beto Bantu. Donc biso batu, les hommes. Et bango bazwi yango batiango lokola espèce ya batu. Soki tamongi bakabola biso, soki tozweli yango ndenge wana, les semi Bantu. Donc o bazali pembeni ya mutu.
aza semi mutu. Est-ce que semi bantu azali semi mutu? Aza ndambo ya mutu. Te. Oya koko zala semi bantu feza makako. Dis-moi. Pygmée. Mais pigmentation de la peau. Et le nom va changer bango combo peuple autochtone. Pour nani, bazo zo ba pygmée, bande kona biso wana, ba komisi bango peuple autochtone, ba bandi ko tangisa bango ke bino nde bakolo mabele, ba bantu soi-disant, ba yaki ko bengana bino bokoti zamba. Nde bongo siko balingi ba pesa bango mandoki, pona guerre ya coltan lere ko bunda mawa. Guerre ya cobalt lere ko bunda mawa yango na moni ba teste déjà si ba bandi yango na côté ya Katanga déjà na côté ya este déjà guerre wane bandi entre ba bantu na ba pygmée wana c'est déjà ba premier flash ba pesi siko le ba ko ba ke no moni ba bantu bango bazo bunda na mandoki bino bazo bunda na ba flèche tika to pesa bino mandoki to pesa bino ba bombe pour bo faire face na ba na nini na ba bantu. Alors guerre comme na kati na Afrique entre Africains na bandi lisusu kobomana nde plan futur mundele azanango et lokola yebi ke na ba poison nyonso batindela kabino na babiloko akolia na babiloko akopakola na nini bozo résister parce que bazana souci ba terminer bino ba komisa bino ba cerveau faible bango ba sakanela bino ba moni bozo résister et ba sali étude ba moni ba lobino bato bazo résister pour nani bazo consommer plus naturel na banzete na bango pe na banyama na bango. Est-ce que boyebi ke lelo campagne moko ezo salema pona banyama bolia banyama zamba te o maladi boyebi meli na makako o maladi boyebi meli na ntila bamisusu bakosi kutu ete bangombe ekufi na nzela ya bandu. Voilà, donc nyonso wana bazo sala po balingi badenaturer banzoto ya bayindo. Cerveau ya bayindo ezala faible parce que bango baza na posa bakanga mabele oyo avant basiatique baya kokota nde plan baza na yango. Siko mutu mwendo bacheli ye masanga bacheli ye mabina bobenga bandeko baza na este bakoyebisa bino soki ana Kinshasa boza à peu près na 5 to 6 sortes ya bière na lelo bacheli bino ba whisky liqueur elangusa bino ba gene bazododo banini na este kuna baza na plus de 16 sortes ya bière dona baka masango elangusaka e bazo tekisango na ba boutique eza boutique mobimbe tekisaka ko wana et puis batie ba moins cher okozwa kaka moi 100 francs boy 50 francs obeti boba olango na yo bon parce que bayebi ke soko zengu muki na yo komi bongo bakotinda yo timola coltan batimoli ba kilo ya coltan bakopesa ata moi $100 yo mono zimbongo ebele lero kozwa mwasi bokene kala bobini lobi lisusu kendo timola na yo do pona yo vi yango wana bango basa ko s'enrichir. C'est ainsi ozomona ke majorité ya bato bavandi bisika ba minéraux ezali esika ba richesse ezali ba vie na bango eza do baza ba misérable baza ba malheureux bazovanda na bandako ya ba condition ya mabe. Alors bango mutu bazozwa bomengo na biso bakena yango bake ko s'enrichir na yango. Siko tango nyonso tokozwa président oyo akoloba ete te biloko ebongi ezala wana mpona bana mboka ale bayakaka ba batelemisi bazwi kelike bato batanga kelasi bafuti bango misolo bokendo pre ya population po bokosa population ke biso tolingi tolongola mokonzi wana parce que mokonzi wana azosala bolamu mpona bino te mais bino bato bozozwa minere tobutonga nanu bandako kitoko mpona bato yango te bofuta nanu bato wana esika uranium ezowuta esika diamant ezowuta esika coltan ezowuta poni bokeko moni siko po bambrouye bato basalaka nini kote nyonso bazozwela il faut batia baguerre po lero batie baguerre bango bake kokanga kote minere ezali siko bato bazokanisa ke suite ya guerre moye bato batonga eza te moye bato basala boye eza te liboso ezalaki kaka na bakwanga kuna désordre sur désordre bino bokondima botuna nanu baluba na baluluwa babundela nini mai est-ce que muluba aza mululu aza me bakaboli bango donc omoni mena bantu babomani likolo ya 50 mètres mais nyonso wana banani bazocrée yango mindele epigme abimi lelo peuple autochtone bongo biso sikoyo tokozala banani ba originaire du nord ya wapi mais histoire na biso ezali yango tobi toya botanga na boyindo
biso to bandeli wapi biso bayindo to bandi na est ya Congo entre lac Nyanza na lac Tanganyika esika bakoko na biso ya yambo babandeli zone est ezali zone oyoyo eza ko renfermer ba minéraux parce que mokilio bozomona tout être humain azali produit ya ba minéraux tout être humain azali produit ya ba minéraux aza produit ya mabele na opesa bino kama bandakisa ya mike pona bososo soki basali mokuwa ya plastique minu artificiel basali yango na plastique wana provenance nango mais soko tali yango bokomona pena ke eza mine mais matière euti wapi na minéraux pona koloba ke minu naturel basali yango na minéraux lisu artificiel ezali suki artificiel bozolo baba perike mais euti kaka nyonso na ba minéraux voilà pona kolakisa ke mutu azali minéraux motema artificiel mais motema ezo fonctionner na musuni eza lokwa caoutchouc eza nyonso naturel siko différence entre artificiel na naturel ezalaka nini eloko nyonso oyo babengi yango naturel se reproduisaka parce que eza na vie na kati se reproduisaka même libanga aza na vie libanga akolaka abotanaka mabele aza na vie abotanaka nzete aza na vie abotanaka mais nyonso oyo ezali dénaturé ezali artificiel quelle que soit conformité na ye azangi vie abotanaka te ozomona abotanaka te même lisu areproduisaka komona na ye même litoi areproduisaka koyoka na ye c'est pourquoi bamikolo lokola fonctionnement ya nzoto biloko nyonso presque bandi konuna yango na bomonaka misu enuni minu enuni ebandi kolongwa matoi enuni ezoyoka su malamu te suki enuni ebandi kolongwa nyonso ebandi konuna matama enuni ebandi kokita misuni ebandi konuna mafuta elembi misuni ebandi kozembela bongo bacartilage ebandi kodiminue omoni tata na bino azalaki mulai bana baye bakoli baleki tata na bango na mama na bango na mulai bango pe bana na bango bakoya koleka bango lisusu na mulai nini esalaka bongo soki okoli cartilage donc omoni entre ba vertèbre groute ezaka na bamikuwa na basuka wana oya pembe wana ediminuaka yango ekosala sikoke taille na yo pe ekiti mwa moke alors omoni mindele babongi ndenge nini poto etongami ndenge nini tito solula poto batonga me batongi na nini soki basalaki beton bazwaki libanga basali ciment soki toluli train bazwaki mabende basalaki seke biso mpe soki tolingi tobonga il faut tozwa ciment tosala babeton il faut tozwa mabende tosala mpe biso tosala mabende mpo tosala batrain donc kobonga na biso ezali na bamatière première oyo bango bazwaka soki balakisi biso lola bango bazwi matière première siko biso toyebisi bana na biso toyebisi bango na génération oyo te bondimela bango te makambo ya kokende lola eza lokuta biso mpe tokufela matière première na mutu lere abotami na étoile na ye boko remarke ke soki okomi na 13 ans 14 ans beauté na yo ebimi juste lere beauté na yo ebimaka chance eyaka wana elongi ntina maboko obandi koyoka maboko mokosa chance no ebandi kosala sikoyo mabe kaka ekome parce que juste lere première chance na yo wana ebandi kosala environnement eza mabe batieli yo bafoto roman batieli yo bafilm pornographique bajeune bakei mbala moko na kimwasi na mobali nzoka eza periode ya kokota univers ya kobanda deja koprepare baprojet oyo bana bakolaka nango ke nga mokolo na kokola na kozala boye na kosala boye na kozongisa boye bayeba na sexualité siko soki esali yo bongo elongi ngali beauté bimi ekozwa yo âge à 14 ans 15 ans 16 ans na 17 ans ebandi kozonga ebandi okota na kati ya nzoto eke lisusu kotambola ti akoya bima lisusu na 20 ans donc
lero bandiko 19 do 18e année 20e année obanda komona susu bote mususu ya mibale bandi maboko bandi okosa 21 ans ekoya kozelo bongo alors soto ajana la plupart ya bana basi bakomaka na dégoût ya bandako na bango a préféré sikwa kende kovanda penza na ndako ne ya libala do 21 ans 22 ans mwana mobali pa komaka na ajana azomona ke fois en responsabilité azondako na mais betidi na classe ndezo freiner ye pour vendre siko et pas parents. C'est pourquoi comme mwana mobali ya 21 ans 22 ans 23 ans ikoyo abandi komi pesa plus na azala na encadrement soit azala na mwasi azanga mwasi te azala et puis na période baza ko simba déjà pe misolo même ce kazo sala na compagnie te mais bako kabela ye akokutana na ba makambo moko ko banda ko pesa ye mbongo malheureusement lokola l'environnement eza mabe mbongo wana bako gaspiller ndo azo gaspiller ba chance na ye bongo bibota bota donc bilinga linga donc aza ko boaka énergie tanga koma na ba 24 ans alinga koma na 25 et quitter lisusu parce que chance ya ke tambola kana nzoto esali tour à chaque fois ko banda ko ya soko monika ka maboko esali mokosa elongi awe briller chance est commis soko yo lisu esali yo mokosa awa wana se esali mokosa na maboko ye bien que dipamboli ya mbongo tango nango yango na tango kaka mwa ndambo eza naturel oko profiter nango yebi ke période na kosimba siko bongo siko na kosala nini e mokosa ngo ekende ke tina sa makolo donc même ba place akoniata esengele ba ke koniata place boye na koyi kokota ndako ya boye te na période oyo makolo nga ezosala mokosa oyo mbongo eza nanga na maboko eza signe indicateur na kati ya nzoto ya moto. Alors lisolo oyo ya na lembu wa pouvoir ebimela na conférence internationale organisaka tant organiser conférence internationale na affaires étrangères siko bazui conférence wana na ndenge lekelaki parce que batu bautaki Amérique batu bauti Grande-Bretagne bayaki bauti Jamaïque tuzalaki ndenge wana. Alors tant siko batiango na internet ndeko moko nabi Lukombo na nini na Grande-Bretagne tango alandanga zaki membre bundu dia Congo ndenge wana ye mutale te moni ya utana BDK tango bakosi bongo e ko sala siko ke ba organisation moko mais mission wana ba poser nga question nkuso longwa na bundu dia Congo pona nini ngane bisibango balongwa kaneloko il faut zala mais ngana zala bundu dia Congo te na kolongwa kuna ndengene na tikala ko zala membre te iloko na zala membre te je veux qu'on le bananga makambo kolonga na bundu dia Congo te nga parcours nanga eza mosusu c'est vrai que na bane 90 to kutanaka na ne monda sem nga de bane 90 na zadi na kata message en kimbango nga tango batangi nga na grande instance nga tango babeti nga bafimbo na zadi na kata message en fumu kimbango na kanga mi pona makambo na beta mafimbo na zana ba shock mosusu na nzoto oyo na kokende nango na kozonga nango na mokila mo na message na ba 89 87 88 nga na sala 2 jours na prison makala na koti le 25 mai 1988 na bimi le 27 na sala 5 jours na grande instance pour le makambo yo voilà nga ko telema na bandi na mbanza ngungu bo voilà tangu na meki ko limbola bongo. Alors ndeko na bengi ne monda semi alobi non voilà fumukusa bo bango kutu ko finga bimkusa wa alobi ba n'importe quoi pona nini po susu balobaki likambo ya makongo na likambo papa mpadi ono papa mpadi azakozela makongo ngana bite papa mpadi pa bango bazana ntemo kia kwanza soki azana ntemo kia kwanza azakozela makongo te bokoko yebise sika oyo azelelaki yango mpe sika bolakiselaki ye
question wana pose problème nde ntango abengi Némoi Ndansemi nde Némoi Ndansemi sikoyo aye kobimisa babiloko nde aza kobimisa bakongo dieto wana nde aye kokoma sikoyo le mensonge de Vouvam sikoyo baye batanga kuna alobi nini na Congo awa toza des sectes secte moko ezali secte ya pouvoir secte moko ya opposition donc akoma bongo alors yebundu dia Congo nde aza secte ya opposition biso nani Vuvamu nde toza secte ya pouvoir nde abandi koloba nkusu azala élève pa na ngai ye aza oyo avandaka na cercle ya tata Mokeli esika soki le soleil Sirius babiloko moka ndenge wana nga naza kutu mutu ya Congo central te naza mutu ya basankusu soutenaka ngai tout ça moni biloko wana ntango meme na bakombatant na bato ebele batangaka yango siko bakanisaki ke oyo alobi eza ya solo bandimeli lokuta ono mpona nini ye aza inquiété te ye ayebi te nini réalité ezali na kati ya bomoi ya mfumu nkusu na etumba oyo tozobundela ya bayindo me na bandi soki lelo bandeko bazalaki na bososoli eloko liboso esengeli bayeba pasi na bango epai eutaka mpona nini mfumu nkusu alobi ke pasi na bino eza na président Kabila te il faut vanda osala analyse te mfumu nkusu akosi ubi alobi solo pasi ebandi lelo ubi ebandi kala omoni sikoyo bato neri bakota na likambo wana yango wana kaka sikoyo bakoma na bango kaka kokolisa aliaka mbongo ya pouvoir mais biso tozodefendre bokonzi ya bayindo mpe bosolo mpo lelo moto nyonso akokoma mokonzi susi na ye ezalaka te ke akolata nini lobi akolata nini lobi omoni napesa bino secret moko mosusu lelo toza na media oyebi mpo Vuvamu etelema ndenge etelemi bo mpo bato batanga siku mibeko mikela mpo bato nakaka te omoni place ozalaki pauvre ozalaki boye me nga mpo bato batanga siku na 94 nateka lopango na nga moko parmi mapango nazalaki nango natekisi yango bengisi bandeko mpo nayebaki bandeko bazososola siku te ifo na créer noyau moko oyo ezokomprendre siku nde na bandi kotangisa bato siku miansemono anza batemo baza bakufa te ozomona siko soki nazalaki le plus malheureux bongo natekisaki nazwaki fila azalaki te na 94 kokana te koya na bokonzi ozomona donc avant olobama bon eza ezaleli ya bato omoni lelo bamosusu bazoloba président Kabila aza Rwanda webiki arepondaka te na eloko wana soki otuni bato mosusu mpona poni alobaka lingala te Mobutu lokola ayebaka Swahili te ayebaka Chiluba te aza Congolais te azalaki Zaïrois te po Mobutu azalaki na langue moko azalaki komaîtriser lingala kikongo l'État même ayebaki yango malamu te bien kazalaki na armée omoni nini salaka bato bakoma bongo fumu mais ezalaki mbrouillement te eza nango eloko mosusu te kaka mbrouillement bambrouille bino kaka bongo lelo bayebisi bato lobi na Congo central ebele ya bato mpe bazondima nga te mpe bazaolinga nga te mpo kaka nini balobi nini naza mungala naza muta basankusu ifale nazala mokongo nzoka bauto salisa bakongo erreur moko très très monumentale parce que mutu nyonso babengi ye mokongo akoki jamais koyina ndeko na ye moyindo soki bayindo nyonso lelo bakomi besclave ya bamindele mpe banyokwami mpona mokongo nzinga nkulu mpe na royaume na ye bandimaka koyamba mindele soki bandima koyamba mindele te mbele bayindo baza boye te alors bango bayambi mindele ekomisi bayindo boye
mais bolamu oyo mpe bato bakobikele kowuta wapi ekowuta kaka kuna yango na bomoni bato nyonso bayaki mpa vita baya vita nkanga baneka sola banengwa nzinga mfumuki mbangu bato nyonso bazobimela kaka na coin wana parce que biso nyonso tosangani kuna Congo central royaume Congo ezali royaume ya bato bazolobaki Congo na sens ya kozala Congo ya lelo te mais ezali mélange ya bato nyonso oyo bamai na bango oyo bamai nyonso bozomona bato balanda bamai na bango wana yango ti bake kosala royaume wana royaume wana eza royaume ya mélange ya bato nyonso eza télévision eza ngonga muke voilà histoire esika eyela alors sikoyo ekokamwisa te Idi Amin Dada na Uganda balobi nini aza Zaïrois président Mobutu ono aza centrafricain lelo sikoyo bato babongo Sassou Zaïrois président de Santos azali mutu ya Sao Tomé Principe donc jamais Afrique ba dirija kango na ba Congolais nani Eyadema aza Mingwandi pona kombo ya Nyasigbe Eyadema non Kasavubuye batiaka ye Kabinde abimela na kota Cameroun aye siko aye kovanda na Kabinda ndako ça kabonde kito nini yango mais il faut pas embrouiller peuple génération en génération mais na discours à Léopold de Balobini il faut considérer les noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après les indépendances voilà est en contradiction avec celui des missionnaires qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition.
et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Comme tout le monde batie ndenge wana classe ezo kosaye et lokola classe na église ezo kosaye mutu sikoyo yoyo aza libanda opatangi mingi te azo biatangi te azo kanisa ke bato mayele eza bao batangi ndiko bao batangi ne ba baby ngi ba baby na émission prochaine tokotala soki tokotiango na émission prochaine tokotala tolobaki eloko moko omoni ntango basali makambo ya bamanda 5 ans renouvelable une fois nayebisaka bango omoni eloko bosali ekokomplike bino na suka ya manda ekokomplike bino déjà na 2006 wana 2005 nayebisi bango ekokomplike bino parce que ezali non conforme na baréalité na biso. Congo est un pays prophétique, il fallait se conformer à la prophétie en Mfumu Kimbangu. Malheureusement, pour Namboka Oyoyo, batu ba se référer à ni na histoire, ate uti koleka lobby babwa kikaka. Baliaka kaka nguba ya mai ya sika, bazala kaka na page bazana ngolelo, page même uti koleka lobby bazana ngote. Nde pasi yangwana. Voilà eloko ezonyo ko la jeunesse, ne eloko bozoyoka, mais biso tozali pona tobunda jeunesse congolaise et la jeunesse moko modèle oyo Afrique kolanda. C'est ainsi tozali grand défenseur ya population africaine na souffrance nyoso bayindo bazoyoka tokobunda quelle que soit ignorance na bango tokobunda jusqu'à ce que bako comprendre Fumukusu azali pona pasi na bango. Ce qui va luki ba yeba histoire na biso bakoye ba ete na 1982 parce que 81 na uti Kinshasa na Kemba Nzangungu na 81 wana avant to kota 82 l'air to kutani na Mfumu Kimbangu nguya tata tango kiteli biso nzembo oyo bayembela ki biso ompe wiza Ompevewiza, o makanda mabantu metiaula. Ompevewiza, na lela, nazomona pasi ya bayindo, na ba président, na ba ministre, na bato ya mbongo. Yango wana, kobanda tango wana. Ata lelo bolobi président Kabila aza na mbongo, ata bolobi président Sassou aza na mbongo, ata bolobi Dos Santos aza na mbongo. Nga nazomona te mbongo wana, mais nga nazomona pasi oyo aza nango en tant que président de la République pour vendre sa bokonzi na mboka na ye, pour aluka bolamu ya peuple na ye, yango nde zoni yokola ye. Eza lokola Mfumukusu lelo nalalaka nalamukaka soko tuninga pasi nini oza nango. Pasi naza nango po peuple azoni okoma. Pasi naza nango parce que nazo linga bayindo balongwa na ignorance balongwa na pasi. Pasi yo ezoni okola ngai parce que tozo linga jeunesse na biso ya mikano ya komilukela bolamu na bango. Pasi toza nango parce que bayindo bazo continuer na ko compter na bamindele. Pasi toza nango parce que bayindo bazo mona lokola ke maboko eza na bango te maboko na bango eza na bamindele. Pasi toza nango parce que bayindo bazana no kolula mindele. Souci na biso tolala kanango tolamuka kanango eza oyo wana. Batu ba ebite. Omoni Mzee Kabila. Nani akokaki kondima ke tina 14-0 babetaka ye masa batongo président Mzee Kabila kenda nzala tikala kolia te. Ozomona parce que souci na ye ezali te akolia nini bayela ye kutu na maki
vers 11h alobi te zongisa parce que na mutu na ye azokanisa nini akoki kosala mpona Congo me na lero oyo aliaka te kobanda ntongo oyebi bato boni balia na bango bato boni mpe bamela na bango me ye en tant que président na ya Congo akenzala babeta alia te mokolo wana ele mosusu ntango nyozofinga mfumukusu oyebi te ele mosusu asi asali deja mikolo mibale nano alete azokanisa pasi oyo bakongole bazoyoka ele mosusu balingaki balambela ye musuni alobi kongole mosusu na ngonga oyo bazolia gbede bakongole mosusu na ngonga oyo bazolia matembele bakongole mosusu bayindo mosusu na ngonga oyo bazolia baboa bamatiti ya bakobai oyebi te ele mosusu mfumukusu oyo bakiaza mbongo aliaka mbongo ape perde ayebisi kutu na ndako na ye botinda nano bato balukelanga bamatiti oyo bandundu oyo ebotaka na babalabala boye bosalelanga yango ka mai nalia parce que nazali parmi les pauvres bayindo bazonyokwama mena lero wana yo place oza bazokosa yo ofinga mfumukusu oloba ete alembongo ya PPRD alors que pasi oyo ozoyoka masanga kutu kako yo meli kolango yo langwe kozanga ekonomi oyo zangi kozanga kolala na ndako ya malonga kozanga kolala kozala na vie ya malonga kotambola nyozo tambola na makolo pasi oyo ozoyoka ezonyokola mfumukusu butu moi soki mfumukusu azokoloba na bamindele en face mais ça pona bino pona nga moko te soki nga kaka mba mosusu le mosusu na koloba bo nazwi mwa eloko na nga ya kolia na lena bana na nga na vandi mais mission na yelaki na mokili eza ya kolia te soki lelo tozokomela bamindele risque wana okomeli mundele okomeli pape botika konyokola bayindo et soki bokontinue konyokola bayindo bokobetama il faut botika Afrique libre jeunesse na biso koko sokola mindele lisusu lobi basani te bana ya bana na biso fo bazala bana oyo Afrique oyo fo babanga yango siko yo okeli noko s'arranger na côté ya baye bazoyi na Afrique o bazokosa bino ke toza pour bino alors que bango batu babebisi bino erreur baleki erreur bana bokosa mate bozala bana ya Israël te bozala ba juif te o bolamu na bango yelaki bango babebisi yango lelo batelengana bolamu ekima bango ekenda na poto alors bino bosala choix ya malamu fumukusa bundelaka bayindo yo za nani mundele to moyindo soko za moyindo pasi na yo enyokolaka mfumukusu yango na lere mosusu azangelaka na pongi na azangelaka likolo na yo nga lelo soki nalobi na bavutuka bosombela nga ata saki ya fufu baosomba kaka saki ya loso baosomba kaka bosalela nga saki ya nioko baosala me mpo nini nazangi le mosusu naliaki te lelo mpo nini Mzee Kabila aliaka te mokolo yango oyo akokaki koloba balambela mpakasa est-ce que boyebi ke président de la république mpe azalaka mpe bongo boyebi mpasi na ye te bauti kotuna ye baquestion nini okoki koloba ete osali te mpe okoki kobenga échec alobi no échec c'est trop dire mais eloko nini okola ngai eloko le mosusu nakoki koregrete ezali mental ya congolais na komisi te ne sika oyo ngai nazomona ke le congolais ayebake faut défendre mboka na ye il faut défendre valeur na ye il faut boya kolia kisuka dendo il faut boya kolia makoso il faut boya kolata ba sous-vêtements mindele balati c'est ça la révolution yango wana nde mutu okepa ya ndeko na yo abengi bana na ye bazwa ba sous-vêtements bapesa yo lata o bango si balata ebise no wana ozosakanelanga bango balengulu bapesa makoso meme pa ya bana na yo bino poni mundele azwa biso na valeur te mais parce que bango kuna babwaki bisuka dendo babwaki makoso ilamba na tombola na basani bango baleli bayi kokuta ngo biso tozobomela ngo nzoto c'est pourquoi bazobanga biso te eko sila quand il faut jeunesse ya lelo elamuka mais tokoba bako comprendre parce que bazopema mopeta bakoko milimo bakoko ya na kati bazoniata mabele ya bakoko ezanzoto mabele ya bakoko ezanzoto bakoko
bazomela mai ya bakoko ezali makila ya bakoko tokobika kaka pe tokobonga pepelaka mingi po tozobunda etumba ya bolamu pe ya lobiko bai matondo mingi bandeko tokabwani ya elongoli ya biso na bino tokolemba te tolaki bino ete tokoba etumba yango kino sukali yango nakopesa tolila bokabwani na bana biso inge batela yo papa pamba te mokolo mituna ekoya mpo na weteli bongo mokili moboti ya yo akopesa yo oyo esengeli mpe oyo yayebi papa ya boninga kodefa ye ekozalaka bongo pasi mingi elingi koloba ete tobatela baye oyo mokili molimo etindi mpo na biso baye bakamati mpifo mpe makoki ya etinda ya kobundela bayindo tolengele bango malamu soko botongo ndako ya mabende mpe ete monguna simba ata bango te ya loboko tosala yango toata boyinga te ya koboma bilombeli ya biso Congo démocratique mboka bilaka naliki la bolamu ete ngoto yango ata ko badongolo miso to bato ebe ata ko bai katoliko to peso ko pakala moto moko te akwami na kokia kotia lisapi na moyi atinda mpe mokobi ya mosala ata ko moninga ko baete ya solo yo palisa go sangai na takusu bwana tatali ya bino bosaka bona boye tokolobaka ete tokobundela baindo lokwa tokobundela boindo tina kobanga ata koliwa pe ekwami ya biso te tokolembaka te kolobaka ete towuta na kuda tobelemeki na kati ya mokili ya molimo tojengi na kati ya mokili ya mosuni mpona kobundela obe mabele tika po kozala malamu mingi butu ezala molai tokutani mpona ya bala ya nsima eyibilaka mama likambo